Voilà, fidèle internet et de l'international télévision, très cher abonné, très cher abonné. Ma deuxième famille, je vous love, je vous kiffe grave. Donc, merci pour la fidélité, merci pour la confiance. De rester toujours branché sur de l'international télévision et pourquoi pas sur Mama Top télévision. Je suis là devant vous, moi, votre humble servante. La femme a plusieurs options de l'international. Toye Makamba Koloube Djali. Toye Djali, pourquoi pas Toluba. Tokoloba Tinati. Kande baloba internet et église te likambo ezolekela bato. Avant d'abord de commencer, je vais dire un grand merci à Matonio sur la l'absence de loin, tout comme de près, pourquoi pas à Bradon, Lungungu, on dirait qu'elle est de France. Moi, na poto dans Balobi, Bradon, Lungungu. Ah, de la part de Beka Kilombo. Mon réalisateur, mon caméraman, Yende Mutasimbra Makambutu, sur l'international télévision, autrement dit Bel Kilombo. Merci beaucoup pour le soutien, ça me va droit au cœur. Merci à tous les abonnés, où nous sommes sur confiance et surtout considération. Merci beaucoup. Naba famille, nous sommes à la rabisso, la musique, balinga rabisso, si à nous parler, si à nous corriger, babenga rabisso par amour, pour bailler bisabisso, nini tokoki ko sala. Nous sommes le 5 juillet 2022. Ebele tobotama na bango basili kokufa, ebele tokota na bango année oyo batikali na janvier, février, juin, mais yo na ngai obozui opportunité otala nga pe na jo opportunité yo lubana bino toujours so opportunité yo kutana mokola lelo poto mekampe solo la suite toujours lelo d'abord toujours se plaindre toujours milobela concernant comportement ya ba comédien, ba comportement ya ba famille ya maman Chako, comportement ya batu o bazo ezoleka na matanga ya maman Chako. Personnellement ezo sala bien te makasi, ezo sala bien te. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il faut que tout le monde Chaka Kongo a sali émission, que tout le monde comédien boya sali émission, que tout le monde montu boy à lobby. Donc ça ne fait pas vraiment du bien na mato ya batu oyo batala biso otobenga ba fanatique. Eloko nini tokowelela eloko nini tokowelela maman Chako azaki mwasi kimia, une femme très douce, très calme. Pour nini mbilinga ba incompréhension boye na matanga na ye. Tomonaki information mo boye lekaki au matangi ma mercredi le rose qui font cette information, c'est ce qui a fait aussi que Tilelo et Bembebi Mite, mais je crois bien cette semaine aussi, pourquoi tout ça lundi. Au courant de cette semaine, déjà, tu reçois information concernant le programme. Il y a Matanga, il y a Maman Chako. Ceux qui ont fixé par la comédienne, tu peux pas famille, car l'essentiel, parce que c'est presque déjà un mois depuis Maman Chako a tiki biso. Donc, paix à son âme, mes sincères condoléances. Nabatunion Soba Koufeli, donc, heureux mariage. Nabatunion Soba Zoba, dans le mois de juillet, au peu babala qui dans janvier, mois de juillet, heureux mariage à vous, pourquoi pas durant un heureux mariage à Montréal, un frère le plus doux. En direct de Paris, en direct de France, mon sang. Autobénara, mon sang. Donc, Darius Sungongo, il y a Thérèse. Donc, à la thé, la Thérèse est notre femme, notre épouse. Nous avons fait Zamastak qui est maintenant aux États-Unis. Thérèse, merci beaucoup. Heureux mariage à vous. Joyeux anniversaire déjà d'avance au cadeau de la famille Kanda Kanda. C'est les Kanda Kanda, les mignons, l'intelligent. Donc je t'embrasse beaucoup, mon petit frère. Merci Nabatou. Nous sommes confiance. Toi et nous solo la nan. Les kamba ba PD. Et comme nini ba PD. Et comme nini na bino. To comme on a évangéliste ba publier ba PD. Nzambe ezaka ya soluti. Tout le monde y a confrère la somme où les cas malheureusement azana pe mutaye bani na internet te moi ils ont appelé buzz ya makasi ezuite ele kine les gars sponsor daika ba auto yo kaka c'est ba oyo basala ba komoto yo kaka oh il paraît basala rango na ebisio metilelo tongato bandolo bilaka makambo wana. Tu as la vidéo, je ne sais pas, Beka, l'autorisation, tu peux balancer avec beaucoup de regrets. Vidéo, évangéliste, chantre de l'éternel, instrument de Dieu, Ami Benga Bongo. C'est quoi le problème? Batrutu bana este
place guerre eza bavolke ezotomboka air nyonso mais kolobaki baosaki PDT là je peux dire que nakosi bakozala mais au moins pasi kutu eza makasi bazokima na baproblème bazokima na biloko bazokima bamisusu babungisi na bana ebonka mpona elamba mpona eloko ya kolia mpona mutuka oyo nzambe alobi olobi vanité de vanité mibali bakomi basi basi bakomi mibali na bapede na balesbienne na bapaster baza na bacomédien baza na bachroniqueur bazali na na batuka boyo baza même pas bastar bazali eza nini na kipede o Sodome et Gomorrhe ngo yango oyo epi nga na kamwa keloko ya ofilme oza na kwiti bokosaka elo na bino te na 4 coin na bokangi na bino chambre na bino kosali mpe bosisi chikicha tobomi mwinda kofi pa loba toboma na omwinda miso tika yoka soni kolinga kofilme vie eza na baréalité ebele ata bato babalana mpe baboyanaka ntango bofilme na ntango boboyana komi lokokomi na singa kingo okoboya motu te pourkui babiloko ezosala kitoko te mama bapede o vraiment soki nazomona nakoka même pas ota biloko ya bongo naokaka pasi na binzambe omwa mwa mbala azosouffrir mais alingi aza pede eza pasi vraiment komona babiloko ya bo epuis boyebaka lifelo ezali jugement nzambe ezali bino botiekaka bapede bon kitoko onga lesbienne kitoko mibali baza bango tala meke baotula yo moso biotia bango en gros yo moko ayeba ndenge obandi kopanza bango en détail na aire ya rendez-vous basi baza na bango meke so bizwa bango en gros yo moko kana aire ya rendez-vous ndenge obandi oyebake ndeni nosala détail mais koke kolinga mwasi ninga na mwasi koke linga ninga na mobali vraiment ça fait trop mal tant omonaka biloko ya boye vraiment ezopesa pasi makasi ezosala esengo te lokumu mpenza ezozongaka te pa nzambe tolali tolamoki internet epeli moto artiste et comédien Fandi Bakajika abanda obima na femme mariée wana kufi ti lelo suite ezoyebana te ebembe ezomonana te internet oye makambo artiste tula mwisi ya zaza nayebi te artiste azaka na ndako akamufle to abatami nde balobaka ubie te makambo ebembe moto kokufa eza ya solo te ubie te eza nini d'abord soki Fandi abanda obima na femme mariée est-ce que c'est vrai que Fandi abanda obima na femme mariée à part Fandi la dame paix à son âme soko akufi ya solo azali na mobali mosusu te elo nini mpe eyebisi la sœur ke zemi wana eza ya Fandi po yo oza femme mariée oza na mobali na yo na ndako ndenge nini oyebaki ezemi wana eza ya Fandi seke yo na mobali na okopakata te nzambe donc mobali yango aza na rideau mobali yango aza na Kinshasa aza na poto libala yango eza ya poto obi eza ya Kinshasa makambo tomona na bainternet eyaka kaka boye place eyaka eyebana te place ebimele eyebana te bomonika pa bapage na biso esunga biso ebwaki soki kaka yango ebwaki video ya liwa tomoni te intervention ya famille ya la fille tomoni te mais pourtant balobi ke famille moto emonaki baconversation ya soit disons ma conversation ya Fandi na la fille paix à son âme ou à Koufi que babimaka na Fandi nde bosala programme azemi bamaka mosusu ke bima surtout pour la dignité puis personnalité montu ça fait trop mal lorsque tu es marié fana na libala tout le monde olingi na libala to divorcer na yo so moni ke vie au misote batango c'est comme na babilo ebele abato mo soigner et ça nini ke vie azonga ndenge mobali azalaka osungi ye tolinga na pona meilleur na pure soit comme osungi ye pour ça ni vie azonga esika azalaka parce que moi je suis convaincu so bali mutu seke ondimi eloba peut-être ezala ba enterrement olandi bongo olandi poto olandi boye mais à part ça c'est l'amour c'est l'amour c'est le vrai amour parce que le mariage ezali utili ouais ezate lo koto meki obina mekana ezala ndeni non ba makambo oyo pe tosoyoka ti lelo
tozelaka suite ya famille soki pe ya belle famille tokoloba ya famille ya mwasi ya fandi la femme mariée oh non tomoni ebembe te non tomoni famille naye koréagir te à part baactualité bimaki artiste pe azomonana te donc tozozelaka makambo bon lokwa internet eza église te actualité pe esila te tozali na problème ya frère Mike Kalambai ana mwasi naye photo circulé dans les réseaux sociaux tout le monde intervention à moi sinae tolali tolamuki bakesa test ADN mwana bimi ya Mike Kalambai chikicha cha depuis wana silence depuis moi ça publié bana test ADN isa ya bana ya Mike Kalambai tolali tolamuki na monaki na page mo balobi awa penya la bandi boy toyoka kuna Eliana bandi na mususu na bandaka na bosani kombo azape mutu na apela ba premier bili kanenge binoko bato mso ezalaka banganga lelo oyo tolandi pasteur lobi dimanche lelo lundi vidéo est circulé pasteur Moïse Mbiye que moi personnellement je respecte nga personnellement na linga ke mingi pasteur Moïse Mbiye na banda ko linko landa banzembo ne kala banzembo ne akala aza wende die to fanda boy il y a numéro comme la cahier ayambaka te akomaka te aréagisera te atindilek ni a vérifier si c'est qui ba yo découvrir qu'ils a qui Eliane bengi bakuta na yaka na kilt Eliane be yana kiltité uta sanza alembo je recevais de messages bazako yamba basango de messages basango bonjour papa mbote bonjour papa. Mbote papa. Je calculais pas la personne. Des appels. Bambela. Je répondais pas. Depuis le mois de janvier. On est arrivé au mois de juin. Tellement que la personne appelait, écrivait, embêtait. Je dis bon, je vais répondre. Je dis à mon petit frère qui était à Dubaï, je dis réponds à cette personne. Qu'est-ce que cette personne veut encore? Oh non, je vais voir les pasteurs. Daddy, je vais le voir. J'ai dit, elle m'appelle encore Daddy. Oh, ça c'est un miracle. Daddy. Moi je pensais que j'étais tueur en série. Après, Daddy. Après, je dis bon, je vais répondre. Après, j'ai répondu, je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Daddy. Papa. Je suis quand même ta fille, non? Oh, c'est vrai. Ok, j'avais oublié. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, moi je t'ai déjà pardonné. J'ai pas de problème avec toi. Si Dieu t'avait choisi pour m'humilier, gloire à Dieu. Il y a des moments dans le ministère où toi-même tu comprends pas, tu vois. Je vais t'enseigner quelque chose. Il peut utiliser n'importe quel moyen, même quand c'est dur, quand c'est honteux, Dieu peut l'utiliser pour t'enseigner, tu vois. Et moi je dis, mais, attends, moi j'ai pas de problème. Et toi, et toutes les personnes derrière toi, je veux même pas connaître. Mais ça, vivez en paix. Non, Daddy, je vais te voir. Je lui ai dit, mais viens à l'église. Il m'a dit, je vais venir à l'église, mais pas un jour des cultes. J'ai dit, pourquoi? J'ai dit ok, on va trouver un jour où il n'y a pas culte. On était avec Eva ici, il était là. Et puis c'était un soir. La personne est entrée. Toutes les personnes à mes côtés étaient fâchées contre moi. Tout mon bureau, bakangi ennemi. Bakangi pasteur ennemi. Le pasteur Makambo Salaka vraiment. Pasteur Ozoemba Batumsoufam. Pasteur vraiment. Tout souffrir peu mingi. Pasteur, yo, tout le monde dirait kimia na yo, te kango na zigida, pasteur. Ok, bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la personne était là. Et la personne parlait. Et j'ai posé une question. J'ai dit, l'objectif de tout ce que vous avez fait. Elle dit, non,
tu vois, la personne qui m'avait dit de faire ça, c'est tel pasteur là. Et puis, les gens étaient venus. Ils m'ont dit que Moïse Mbie, il a beaucoup d'argent. Je lui ai dit, vous aviez fait ça pourquoi? Elle m'a dit, c'était pour l'argent. Je dis, ok. Je lui ai dit, tu es heureuse, ça va? Non, je n'ai rien. Je suis sorti de cette affaire. Je n'ai absolument rien. Je ne suis plus en paix. Je sens que j'ai gâché ma vie. Tu vois? Et quand elle est partie, je me suis dit, en fait, c'est comme Rahab. On pouvait demander à Rahab de livrer quelqu'un. Mais la sagesse de Rahab, c'est qu'elle a vu demain. Je peux livrer ce monsieur. Mais Jéricho va tomber dans 7 jours. C'est-à-dire, cette petite gloire que j'aurai ne va pas durer. C'est buzz sur Internet. Ça va passer. Et tu seras face à la réalité. Tu commences à chercher Nzani Nabimela. Il y a des gens qui voient pas loin. Qui sont prêts à tout. Et après ils regrettent. La chose que Rahab a fait, elle a regardé entre un succès, un poste, de l'argent pour 7 jours et que je sois sauvé. Et regardez comment Dieu fait les choses. Le nom de Rahab est revenu jusque dans Matthieu. Eliana bina oyana kiltite na lingina ya jour na biso mbale na kokate na boy na église ba lapidenga baloba boy po protocole na déjà kuto no pesa te Eliane place te kande na yebi ndenge matsa batu mafuta boy na ndimite ke protocole ya Bethel ako pesa Eliane place Eliane message o azala ki selon pasteur alobi ke non to kutana jour na biso jour na ba mbale ba ki kutana. Malheureusement, on va passer à tambour à Kanabato, malgré mes contentements, il y a bateau, oh, pasteur, Azaki n'a pas, mais pasteur Ayamba est quand même sœur, pour nommer Kakosola Naye, Aibisi sœur à Limbissier, Bonaboye, sœur pas Léli, à Lobby, pasteur Batinde Kiye, Batinde Kiye, Ponambongo, Bonaboye, à Lobby, le bébé, les pasteurs à Lobby, total élément, et ça lui passe. Quelques heures après, publication à pasteur, Eliane P. a commis. Je ne sais pas une charge, c'était un webima qui je ne sais pas ni, je ne sais pas là qui, il n'y a pas eu de répondre. Pasta, il y a qui ko senga jamais. Beka na respect vraiment. Na olinga oba on sait ba photo wane. On demande pardon à Dieu. On fait tout pour la paix. Je ne m'inclinerai jamais envers un homme ordinaire comme tous ceux qui sautaient proclamaient. Pasteur, ils sont des humains comme moi. Donc, ce qu'on a dit bien, dans mon publication, je suis à bimi awa. Donc, Eliane, à combien là n'est pasteur té? Eliane, à 5 ans n'est pasteur pardon té? Oh! Likambo yo falon bitodi. Nzambe na lula. On ko trouble biso boeni. Ce que pasteur Moïse a créé soana. Oh, actualité zonga to nini loko bazo luke kuna na nini yana na majabu batu nyonso ka Moïse azomona te Moïse azomona na te bon na comprendre loko te obi te sera boy ne kaka po pasteur alobi ngo na église po ebima te ke senga ki pardon oh so izaki ata message a pamba pasteur azoki na WhatsApp ke limbisanga oui na konzima ke Eliane te mutakomaki mutu mususu mais bomonani na église bamonani o baloba fara bamonani likona ngosko bocheka boeke pardon toloba no mingte po ebimi lelo Lobby et bimansou mususu, lobby kuna pe e bimamsusu. Tant pasteur ayambaki, soi-disant pasteur ayambaki Eliane, abi batupe bazala ki tolandi ba vidéo, ba ope bazo opportunité olanate, soko na dada international TV au mona ba vidéo. Balandi bamba bandimiana bazala ki ba oloba. Oui, pasteur ayambaki.
Le quoi payer peut-être WhatsApp, ça pas yaki na mutu te, so qui pas yaki na mutu. Et bika bango donc mais boye et ça pena kitoko makasité. Et ça kitoko makasité. Bible le pardon est une puissance que l'Uber. Donc ko senga pe pardon pour nanga mona nanga mabete nga kuna zana na facilité au senga pardon. Nazana na facilité au senga pardon za masala en grâce côté wana et surtout ceux à reconnaître que naza fautif na senga na ngai pardon. Beka kilom. Le autre suki non a. Le autre suki a to la ndana dossier à pasteur Brandon Lungungu. To la ndana dossier pasteur Moïse Mbie na Eliane. Eliane pas checké. Il y a 5 pasteur pardon. Pasteur pas checké et il y a que 5 pardon. Bon. On est toujours là, Internet et église, trop le baraka mabende liwa, nzambe likolo, azobatela. Merci très cher abonné, merci Brandon Lungungu, merci pour les soutiens, merci pour les appels, merci pour les commentaires, merci à Otala vraiment de l'International Télévision, Yaya Nangai, confort de moi, mon son, Darius Ngongo, ya Thérèse, donc heureux mariage à vous, Nasepeli Mingi, Nabino Nyon Sobozo, opportunité, Otala Biso, Bopesibiso, attention. Bopesibiso ton abino, merci na ba héros dans l'ombre nangai. Nyonso ba soutenanga de loin tout comme de près, restez toujours branchés sur Dada International Télévision. Je suis là moi votre âme de la femme a plusieurs options. Soki nzamba zongite tokutani mukolo mususu na numéro mususu ya émission o mais ceux qui programme ya matanga ya mama chako epesami tozanga te pona communiquer na ba abonné nyonso Dada International Télévision. Nazala ngai attends se faire rare na omona na te mais quand même boyo ka voir bo comprendre kizanga mutu mo benga o dado mona ka oza zem na nga na zem te. Je suis mère de 2 enfants so ina boti na wanga na pe mwana te pona na wanga na mwana te ayeba nde ba wanga na mwana te. Donc merci, je suis là na zem te et za ba raison na nga moko privé ozo sa kimikolo yo mingi boye bo mesala boye. Restez toujours branchés, merci très cher abonné to monani mukolo mususu na numéro mususu.